C'était devant des conabissos. Le Kaliki n'est pas quitté que Bazaki Pizza, il y a pas quitté la circuit. Si tu es biga qui va contacter un avion, comme les rimes, même na yomopé, aux européens na musique. Mais so y a pas qui ngeza c'est na magamususu. Au lieu que tabanzela na yoko za aéroport, pour accompagner bande conabissos. Donc tout di maman na balabala wana actualité à monter ça actualité à monter ce que c'est actualité et que pas actualité. Banza London TV. Mususu ko ezala makambo guerre yoya vers la Château Rouge pali na kata Château Rouge wana omona ne kutulo makita makala matika sikoya mutu yango mais ba communicateur oyo bayaki wana ba musée ningo qui n'a fallu aller na Château Rouge et linko lo batekete ndi ba uteke aéroport mo bayaki Château Rouge. C'est ça le problème de mutu na mutebi kaliki na to sala musicien pour botale kala yaki na Château Rouge tele loko migoya Château Rouge. Dans ce Château Rouge, na compte caractère la tête. N'attend un succès na yé pétant on dit bah pèse que makambo. A soit qui pétant au ya Château Rouge. Banza London TV. La bateau va visa te vous avez visa RDC. Pour ba go benga que bateau na base va visa te tourna ba qualité. Maintenant déjà en droit il y a mindé le quoi dit ba français ou ça dit par exemple que Macron a un benga chancelier ou ambassadeur bien benga consulaire. Ana droit de consulaire na boya oza musala na ngoko na na département. Même si la coopéra bien en famille. Et ça n'a rien à voir on les ali ba benga ngo ba pese lengi mutu alingi même inga so na pose so na Macron et dépend nanga. OK. Donc ba président na biso Afrique baza difficile par rapport ya bateau ne roi Angleterre ou soit tirer en Angleterre a repasser bateau. Voilà, que la lumière soit la lumière fille. Grâce à la lumière de ça, la cabine bandeko besoin partout dans le monde. Vos occasions, Libakou ya Kolandangai 5 sur 5, c'est-à-dire s'il faut toujours un peu d'actualité dans temps réel. Voilà, aujourd'hui, Tobé Tamasolo, plus mingi actualité musicale, n'est vraiment trop développé et surtout, il y a un penza actualité en gros, il y a des voyages, il y a des artistes, musiciens, nabiso, oyo, nongolo, babango, nous sommes vraiment, comme un mécanisme encore, prester na scène européenne et bango tout bâti par calendrier na bango et nazala moko il y a balobeli moi na mboko alobara bien Konistar Mavinga on a recevoir na moko lelo il est vraiment toujours développé masola culture et musique il me tapé c'est éclaircissement ba question ngai ba réponse il y a Konistar Mavinga. Bonjour et bienvenue Konistar Mavinga. Oui, merci beaucoup de bonanga manzamba ko batela biso toujours pe apesi biso journée mala moto ça savoir la biso ezalama bien mpona bachere internaute oyo nyonso bazwaka matin mpe ya libaku ya kolanda biso dema merci encore na bato nyonso bakota kolanda Konistar Mavinga. Bonjour à Clarisse Decanto, Clarisse Lutadila, Nathalie Lutadila, Bana Mamem Mile, Chaga Lutadila, Ami Godje Lutadila, Pesselanga Motepa et Pepe Pataki. Merci encore à Richard Akunji, Papa Narichi, Arik Akunji, des euros du descendre à Anmas, Boss Papi, Matalata, la Matos, Ezala toujours, pour le vraiment à Ebindeng à Koubate la mission. Voilà, très bien, Konistar Mavinga, Tokotamba, Namasole, Italie Musique, et le but au monde qui fallait pour pas acquitter dans le Château Rouge. Mais tout le monde a mis à qui makasi bandeko au bazalaka nampanji en France bazaki tout autour na. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à l'image wana ndimba ya bifali pour na Château Rouge? Bon eloka suka pe eloko ya liboso pe ya bandeli pe za la raté papa Mbappé azora pe tanta pe moto ko la biso fali pupa azara moto ndenge o no se biso de ça la vie pe na journée et passani à ça la rango. Château Rouge d'ailleurs le quoi net nzela oyo ezana bateau nyoto ezana wenze lokola bakamunyo to ba activité il y a ba kongomani place tout ezala ka ezara ma lié moko vraiment ma populaire population pe o ba vanda wana bateau nyoto ba débrouiller ezali ba mama Château Rouge ba ndeko na biso nyonso ba na Château Rouge lokola ba dézola London mission makamunyo to les grands Château Rouge vraiment que soyi ki ndeko na biso pe le wana vraiment et rozalaka bien bateau ba tout autour de moi pour na rozala pe pembe na artiste vraiment to se pe les gars ba fleur na nenga zupe ndakisa roleka de la Château Rouge wana pe ayebige eloko ayebe ki ya rosana de la Château Rouge vraiment qui était
tosopika ba fleur na ndenge azoi makanisi koleka côté wana. Mais côté Gaulois balobi fallait pour payaki pour ma actualité il y a voyage il y a bandeko ba accompagner Ferregola bao bazarawana pour na ba porte-parole musical ba lekaka na ba étendre na biso et qui sa information pour na Ferregola ainsi que na ba musicien maka cette fois-ci a eu visa naé il n'a pas eu babi fallait pour parler quoi pour ma actualité il y a voyage il y a ba musicien à faire rigolo ngasi ko la linga vraiment raisonnement na biso totalement na bato to passant na bande de l'école to yaka na ba illusion te na niveau fallait pour pas to ça la tenter à comparaison ou soit na musicien à faire ou soit na bandeko bazali lokola ba pandisa ngandeko na biso faire rigolo musicien za mutu mususu musicien za mutu mususu ou soit leader ou fallait pour pas ou soit na marque rose mutu na mutu na émotion au moteur rotal moteur ça la calcul et ça le rôle à tout fait actualité est-ce que depuis que Château Rouge comme à vingtaine ou c'est de comme aéroport il y a Orly de tous aura temps pour réfléchir mutuna mudayu makamune nini awazo kosala bato ba sepela na marque house bato ba sepela na bandeko na biso o nyoto bazalaki wana ndenge milulu o bakendaki wana ezana na ngonga nango pesa na maka na makamuno ngo pesa na ba réalité nango to sangisa raté fali pour bazo peser maintenant to luka ke ba tout fait que actualité sur la nité les uns et l'autre mutu na mutu na orana mais to sur la non to za na ba ime par exemple Gino Liaki pour ça des solistes moko bien fallait pour pas Speli Tyson il fallait pour pas faire rigoler na Château Rouge est-ce que le parti il y a bande qu'on a biso na faire rigoler est-ce que vous en avez mot on parle de l'actualité à qui a bande jet set est-ce que fallait pour pas de la Gizambe aïe bagi bango bazwa le même jour wana aïe bagi donc tozo aratan mutuna mutazana makamune po azali ko sala mutuna mutazali na ba eloko azo remplir ce que c'est ligue temps ce que ndeko biso fali pour pas kutana bato tam susu po ba otekele ba billet na makamamilu la concert za na OK aye ba we ba randi bana donc biso là toujours le rumeur na ko kanisela mutu o ezali na kati ya kaliki la vie mais tozo vraiment réflexion na biso te ba reposer même na aura bato nyoso tona ba yona mutu ko leka fali pas na aura na succès pas ça na aura na succès c'est ça le problème parce qu'il fallait pour bazo peser il faut guerre on a fait cher de vous OK na moté na ba pandisango oyo yo uzote maraka rose na ba neto ye ba yo ilunga dai ba peser devant de kona biso fa de kaliki na ye ba kiteke bazo ki visa ya ye ba kiteke la ki circuit si to ebika ki ba kotaki na avion comme les rimes même na yo mope ozo mope na musika mais so ye ba ki ngeza sena maka mususu olingo kata banzela na yo posa na aéroport o accompagner bande kona biso donc to bi mama na balabala wana actualité à monter ça actualité à monter ce que c'est actualité et que c'est actualité et ça na bateau pe oyo so ba moni fali ba okam ndesi ngaso na moni faire na moni fali na okam na mali parce que to wuti na ba on atteint ba difficulté pe na place ba commun mais ça na makamusu que ceux qui ngana télémi place ya télémi bateau ba romona et pas ali médecin ali leader d'opinion donc to reçoit tant donc comparé à na bateau ba za ba musicien le col a travailleur ya leader le col a OK qui va tout faire actualité rien donc ils ont makambo sous ils ont makambo guerre ya vers la Château Rouge parler na kata Château Rouge wana on a ne kutulo makita makala matika kwa mutu yango mais ba communicateur o ba yaki wana ba musée ningo qui n'a fallu aller na Château Rouge et les ko lo batekete les ba oteke aéroport mo ba yaki Château Rouge c'est ça le problème de mutu na mutu kaliki na to sala musicien pour boter les kala yaki na Château Rouge les loko mingo ya Château Rouge tant vous avez Château Rouge na compte à carcer la tête n'attend un succès na yepeta on nzamba pesa ke makambo azoki peta to ya Château Rouge ce qui lelo aye ko ya Château Rouge aye bitsi na makambo ni ko sala kati ya Château Rouge et ça na bato musubu ba na podone di masala ngai derrière di même donc so aye Château Rouge c'est garo sali kamo et damane nécessaire donc d'autre part que pour na to longo na balabala wana ke ya ko tout fait actualité to bimana na balabala tout vraiment bato to passer na bas de l'école na vie nada ma clair que des niveau fallait na bato ba yo na ba niveau mo mais par rapport à bateau marimeur to ke manki ba il fallait pour pas ne attaquer main noire na pour na mama kawis ba zo ba visiter ba ilunga ba zo ba visiter est-ce que to ko ba
c'était vraiment Fali Moutazara qui mène pour intercaler bateau va accompagner à faire et pour là-bas va visa. Aujourd'hui tu peux le bannir, c'est qu'il fallait faire le motema. C'est-à-dire quoi, frère Nangai? Au moins même la ville de vivre à Boé. Au moins Makamba a pu mettre la bateau va visa, tu as visa RDC. Pour bako benga que bateau là va visa, tu as qualité. Maintenant déjà en droit, il y a mindé le quoi on dit, français ou ils par exemple que Macron a un benga chancelier ou ambassadeur bien benga consulaire. On a droit de consulaire na oboya oza musala na ngoko na département. Même si la coopéra bien en famille. Et ça n'a rien à voir on ezali ba benga ngo ba pese lengi mutu alingi même inga so na pozo so na Macron et dépend nanga. OK. Donc ba président na biso Afrique baza difficile par rapport ya bateau net roi Angleterre ou soit tirer en Angleterre a repé sa bateau roi Philippe ya na awa ambassade ba maman ba teka ba matungulu ba mapa ezali na ninge ba mindele ne ba fonctionner et ni ko lo bateke so yo embrasser et la kisi bateau commis danger toza la mutuloko neti Delvis El Sacer azalaki na François Hollande bazala na makamuna tout est lo bateke et pas na bango bato ba vision fele et ni ko lo bateke pas na bango que vie n'a échangé té vision ya ba président ya libanda ya mboka o bazala net ba occidentaux ba président ba France ya partout o bazala wana bazala kana bango na simplicité par rapport ya ba président Afrique. OK. Ba président Afrique tellement banga makambe belé tellement banga sore ko tala yo et comme le président ya pa na epo biso siko na mboka na biso to sala rani to kamwa siko nganda ki na mokili pona kamwa ka mutu te sauf rien. Okay. Ozala chef de l'État, ozala nani, sala mandat na yo, lobi ozonga na citoyen normal, mais écriture éthique à la guette, azalaga chef de l'État, à président Kaboui, mais na vie, na mukina, na kamwa kabatu, penga, na kamwa kabamakambuana, te, na kamwa ngate. Donc ça en réalité, où ezalaki na makambukete, orchestre yebindingi bimeleki na makambuana ki pour bande kuna biso wana, bazo ba visa te, bimisa Fali aza et l'autre côté, pe azo peser te na makambu ko concerné makambu yamba. Ambassade de tout dimana makambo wana vraiment to passant la bande de l'école to yeba ko réfléchir cerveau na biso to changowa wa binga vraiment ça passe pour na bête vraiment solo gete fallait pour pas tout faki actualité fallait pour pas zongi ça qui fallait pour pas couler ça ngama na balabala na vraiment lignon. Voilà très bien aujourd'hui s'il faut dire niveau oyo otokomo la musique bande comme ça comme le la balle système ADK côté tout ça ba warrior côté tout ça ba gaulois si faut toujours asima est-ce que tangu ba luambo bazalaki tangu ba taboulé bazalaki est-ce que même scène où les autres que c'est répéter les lots et ça là qui n'attend kala ou pas bataka les alaki lelo awa zaiko za na mailika bake lomba robeta na inde 3 bato bake par exemple kudu quand même bato na bato pas zaiko ba boy ko lo bateke bato nyoto badalaki na arena Fali pour ba fanatique na et ça ba fanatique 80% et ça ba fanatique batanda senior to ba na bango et le nyo mona na concert Fali Poupa et le nyo mona na concert à payer stack et ba staff ba collaborateur na bango batamula na bango wando sali au mona bango. Mais fur et à mesure que fanatique soit à moins que tana ekete à se défouler na ye à cause ba bien na aroya que bolingo ezalaki kala lelo nde ekendele na ninga moko ya malamu te ya mabie donc na façon wana ngomona ketenga na vanda au mona kikida coach biso kete to zaki na concert vraiment ya Fali Poupa arena au mona grand-père Gauthier Mouteba na na bexé ya Fali Poupa mais so ozongi na ndenge ke muta maison mais so vandi au mona kete tini mabilu ataki na concert ya nanyo ya faire mais so otali ke logique des choses asa muta BCBG donc eza na bateau nyonso bazala rone dans le batandance kete eza na bateau balingara déjà orchestre na bango moko beme soki makama milule ye ba longo na kalikili wana ke lelo bato bakola bakoya na bakushe nyonso mais na batandance wana lelo so te na kata ba orchestre o ba concert ezali ezaka ba fanatique na moté à 100% bazana kata ba nini wana o balingara ba oya o pe ba osepela pe ba mora bon musique to ko mo bossa na bango lokola biso to ya na bakusha ba concert nyonso tout wana tendance voilà très bien lelo ngamba na ngamba misa bango tu ba mo beta c'est une loko de succès héritier le bazana succès bata Fali ba Fali za numéro 1 bata faire référence à numéro 1 succès d'abord succès est animé et puis si le lot il faut to bamba moko
na ba ministère na biso nano to ko lo bala minto vraiment dans succès et le bonheur to succès monte batela on ga kat na misala et musicien nyo surtout ko to sala derrière ko ba debe ba sala derrière et li ko lo bateka ga musique faut monter que c'est 2 années ko beta exemple typique fali pour ba bengse na biso yusundo na kati ya rien na likolo ngai tibini na yusundo ba kangi Afrique dans la succès exact na minto exact ça na moté parce que moto ano succès na dans yemo au point de local grand-père Bosi na so télémisé na bateau nyoto ba mona le passé na présent ba ko ya ko kanga ba photo pe ba ya ko yamba vena biso grand-père Bozian donc musicien ça na makamuna surtout musicien ça dit que secret na amona na pamba te so ba mona ni ba si succès na et que tinda ba tuba sani ba poussa la pepe succès ça ina biloko miba les gens na bisque monsieur dans la succès mais yo ça na succès en vie le succès en vie à Libella oyo mutu soka mona to mona déjà si succès na tube na album so ça na peut taper na succès et so combiner na musicien et que na makammi balenze la mo OK oui avoir embrasser donc to so rata ko kabula succès parce que OK c'est mon gros oyo ya na succès te moyen pour embrasser et ça te parce que succès déjà que l'orchestre na musalo zo sala on de on memelo ba tu ba pousser la pembe pour le sortir mais nous même à concert ba tu se barrer et puis ça passe il faut faire partie de la publicité pour n'a pas de basani ba embrasser ba ki basani mais où soit tu peux faire publicité to mi côté qui na yo mo et comme on a pour moment na yeba ki te ba ki o beta ki fait ba samedi to bana na biso uta to yeba ki ku te ko sa nini yo ko beta donc to so kata et le on a tout ce monde ça la misala na ye ni zo tout bien et ko porter fruit assis le succès uta ka katna misala est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Fally a dans le succès ça le succès c'était comment tant avec na château rouge pourquoi tu balandaye on peut dire aussi faire dans le succès ça na succès parce que déjà sera les gani ou ba tu ba hollandais on te pousser pour na succès OK bon na succès na monaki passage il y a grand frère Eddie ou les gars qui na média bi et c'est un artiste mon côté oyo succès n'est que ça plus de 10 ans donc d'autres pas na dit OK j'ai ça là 33 ans de succès qui font encore attirer OK j'ai déjà ainsi un succès et ça na capacité à misala o mtonzamba officier biso toujours kazina na misala mutu so sala musala na ya bien batu ba opousa na pembeni mais soko comme na négligence soko yebi ndenge lukile ki succès na lulenge na yo oye ba chute champion pe ndenge sani oye komela donc mutu na mutu yebi ndenge ni amemela ngana biso ko déjà 33 ans de succès ndenge tika et ça que plus que makambo redia misalobi pas na nga aussi parce que OK j'ai ça là 33 ans de succès dans les commissions après la mort à Franco et c'est l'issue de continuité dans le succès dans il y a 5 essais le rôle à 38 ans de succès tina et kamatane comme bana o il y a donc il faut te ba roger donc il y a le bagui d'après sentiment là sentiment est-ce que taboulé tu vas beta au abeli beta Olympia en 1970 si avec aux décidé que disque suka avec ça en 87 beta siko na 1970 na 87 wana et ça li combien de temps on comprend les gars les qu'on a biso d'après na biso bailo attends la raison te na ba imana ko ça moi j'ai ça très bien ndeko Konistar aujourd'hui tout le monde a la musique ngezo kola eza bande couper ba koti na scène musicale et puis ba vraiment histoire que musique uta wapi musique banandenge ni mais c'est na liboso sala boy on a profité na tout notre question est-ce que musicien ni congolais à liboso oyo banda obina a classé ba danser liboso après c'est bon soit na concert spectacle ou atiki bango mokile mona bango ba se pesa public d'autres personnes qui bakolo musique dans le ba wendo kolosol ba bio lengana ba kolo kama OK bakolo ba musique bango wana après avoir ba grand calais ba franco ba ekoya ba kamati musique on to benga la deuxième génération ko ba bi ko pesa biso les meilleurs ti ba tuzaina ba zaiko et ekoya pona makamuni to ndenge pesa le mais mais mutana création ko eza des quatre chanteurs ba telemina ba tnasimase en calais ba passer le chamala Joseph il n'aime dernier encore pour le peu bakamatani mais akutaki musique lolenge oya monelaki esengelaki abakisa lisusu na ba vision pe na ba ambition na tete devant de konabiso fa de kaliki na ye bakite ke bazaki visa ya ye bakite da ki serwe
si tu es biga qui va contacter un avion comme les rimes même na yo mopé aux européens na musika mais so yeba ki ngeza c'est na makambo mususu olingo kata banzela na yo koza na aéroport pour accompagner bande ko na biso donc tout maman na balabala wana actualité à moto ça actualité à moto ce que c'est actualité et que peut actualité pour azala na bénéfique ya makambo o ça ou azali ko ça yene moto mais la biso makambo ya cassation qui orchestre qui ba musicien 4 chanteurs liboso na 4 ba musicien na sima o bazo accompagner ba mi ba accompagner ba chanteur donc apport ou ya memela biso ni ngwana konka alors spectacle ya ba danseuse liboso abina c'est pesa public mais ça biloko nyeso tout ce d'hôtel qui ba beti masikini ba yaki na ba danseuse ko ndeti ba mbila belle ba tagi ba danseuse ya beti masikini ba bilonda bazalaki ba danseuse ya beti masikini si dans makambo no se kamata na ki so moi déjà que était mbila belle azali danseuse ya beti masikini donc c'est rota déjà que était a beti masikini ne muta ko tsaka makambo wana ko tsaka la danseuse na kata copie. OK. Donc d'autre part to yi baga yolengi oyo ki letara na agent mbila belle so moi déjà azalaki déjà danseuse ya beti na beti masikini donc parce que déjà ba grande oyo ki la yolengi na mode to yi ba ko respectaka ba tuna ba ko ba ko tsaka makambo nango pe super yolengi et memi na makambo nango na makambo ne to pe pesi les meilleurs alors bon makiadi papa na biso lokola ba rochero ba yena ba makambo ba lokola mo petit comme le quoi d'identité tabule oyemba lokola na bana basi mais bana basi ba nego yemba na makambo na bango lokola petit masikini mais comme que bana basi baba na oyemba ka et comme la classe tabule lombo makiadi ba ko makambo na kilo lelo ba bozi na ba ko za ba élève na makambo ni kilo to ko mona on peut ba sindi ke a to mona ba rebo kilo ba makambo et ça va pas pour voilà ils ont parcouru makambo ekeni na makambo kaka danseuse wana tomonaki maestro Fabregas na kati ya répétition na ye danseuse na ye Orly abandaki kobina alati kilote public elobi alongola tika na sous-vêtement Fabregas arépété na micro ayebisi alongola ntango alongoli kilote abini après yango bato bazwi kaka parti wana batie na bapage bakomi koincite Fabregas bakomi ba n'importe quoi. Est-ce que ça peut parmi Babiloko comme la musique ce qui moi aussi à s'exposer particulièrement la voix du peuple c'est la voix de qui si vous y avez qui c'est public na yaki wana na c'est il y a sentiment public on a pour public pas ça après batina et on est à si maestro les erreurs public le public on pas poser ni na bateau musu ba ko sala ba émission na ba kaliki ko ekindela kibo bon on te ça na makambo ni surtout il faut tout dans la prida na makambo tant que ça sentiment public qui est baluki là donc on a public so la ndio côté na sentiment na etanga ke baluki là bakanga maboko balongo talo na musika lo wanda ke zosi zosi quand on faut dans la prida avec public na biso et dans la réalité et belé makambo tout civil na musique na biso il faut ça prida avec public d'ailleurs faut ta publicité faut ta public ne pas singa mais ngala mono indi baluki lipa oui Fabregas mais là c'est pas du nouveau pour na mona franco pe moi ça zo bina alongo elamba boya la kisi yo différence tant moi ça yego bina wana tanga mataki na podium est-ce que fa comme ta tinda ke longo le logo wana ya yeke public on a pe bezaki banani mindele na mindele atali saki batu eta mususu kete aubergine na ye ou soit des pamplemousses na ye atali saki mindele kete o ngapeta pe asi ya sika metant franco présenter kama les gens qui identité né le lengé et seigneur il fallait bien mais mon égal ça va libé les aïeux logo moi déjà attends moi si moi d'ailleurs danger ndenge ni mais soki moi na sengi libé la mise ça va tonto na vanda pona mise moi libé est-ce que bomba libé là ah bomba ah ça ah ouais là des fois pas déjà voilà tu as quoi français na biso aujourd'hui musique na biso lelo forme comment on dit est-ce que lelo toko beta tolo pe na Afrique tozozonga la place na biso ne tozala ki numéro 1 tozalaki na musique nde batika musique na top pe likolo bato baosala nde continuité bayebi nde tekete musique na biso ezalaki puissant mpona nini mpona bakolo musique basalaki musique na ndenge mpe ya limemia mpe na ndenge mpe elongobani mpona nini so otuni biso lelo ota belombo makeli babeta na Israël otali bato de capitale ya Brazzaville ebeta na Israël sikoluka orchestre moko ebeta na Jérusalem lukango yango moni ke basalaki ba preuve po batika musique na biso na likolo po basalaki ba preuve ya malamu mais bango na kala bano beta musique ya fele lo ba misa ko beta musique ya contrat il faut mbongo qui musique ya contrat wana que OK jazz na bi déjà contrat
il y a Israël au papa na biso le combé à l'époque ba signé un contrat à 35 000 $ pour l'orchestre de l'école pe na nene da go betara teke musique moi j'allais ko fele que producteur ma bimisi ma ko fele yo musique ko yo na ko fele so que dagi ma mo fele ako tika ba na ba ndako ningo so que dagi ko fele ako so ma muto ka ningi po ba no zongo fele te ba ni ko mériter po ba zalaki na ba contrat na ba maison o ba zalaki nango po ba ni ko produire ba. Ok, j'ai des bêtes en Égypte. Ok, j'ai des bêtes en Algérie. Si vous avez un orchestre, vous avez des bêtes en Algérie. Pour vous, si vous avez des bêtes en est-ce que vous avez des bêtes en Algérie? Pour producteur, tant que vous avez un peu de faire, vous avez des bêtes en Algérie. Vous solo, vous avez des bêtes. Vous avez des bêtes. Vous avez des bêtes. Vous avez des bêtes. La musique à laquelle les Algériens déjà signé un contrat, c'est des gars. L'homme qui a la foot à partir les 15, aujourd'hui déjà 15, les 30, aujourd'hui mon on a bien. Ce qui a nos foot à partir les 15 dans les 30. Soit nos enfants, pas foot à la musicien. Ah nous aurons la musique. C'est que beaucoup sont mon filé. Mais il y a des soutenir la camarade de Mobutu. Ok, j'ai des salami goût à pas de Franco dans la présidente de la République. Et ça mis en 1956. Mobutu foot na nini? Mobutu a 8 ans. En 1965 comme président. Série wana ke Congo, muto gérant et da Belge. C'est quoi qui était à la soutenir comment? Il y a qui poto na 1900 ba sali ba nungu na ba qui poto na 1960 à 1961 a réguler le tout dans la carte orchestre. Voilà Mobutu a président. C'est quoi bisango? La musique est d'aller métier noble d'état copa batambongo, pas na besoin de comme ça encore mato, mato le erreur tout dans la monde. Donc musique est côté la mato le. Et ça cop mo be noble est-ce que dim sa beta rasuro na na kati ya Paris beta ke mato. Pour aller à la musique en gamme. Dédicace bien en double dans la moitié. C'est que comment donc voir comment mutambongo sera ebino bodo bangi bo bangi la dia quoi. Musique est dans métier mo be noble, dans métier batambongo. La biso monde au monde mon nenga zunguluke. Auto mibola. Nous la Kinshasa la province nous on a 24 communes à Kinshasa, la RDC Mobimba et ça na mo ba partout tout le monde orchestre mo salama ba salami c'est ba misu balunga kuna province ba na ville à Kinshasa. Est-ce que na bané 80 70 chaque commune peut avoir de Kinshasa na Kinshasa ça qui na ba orchestre na ça qui na ba orchestre na mo peut kala nyo to de na ba orchestre so hotel ko ane des aiko ezalaki ya bana Kasavu so ozi lokola monano ezalaki ya bana Nginge so ozi lokola continental ezalaki ya quartier bana Yolo so ozi lokola ba orchestre nyonso to ezalaki wana au moins lokola ne trio majestic po ba bengi wana ezalaki ya bana Bandalungu ezalaki na ba orchestre nyonso to akala ezalaki na banini so hotel lokola ni apire bakuba et uteki lokola barumbu. OK. Donc ba orchestre nyonso to ezalaki na ba commune ngo yaki mais OK j'ai des salamaki na Afrique j'ai des salamaki na kata commune Nginge. OK. Donc le que de la Guinée, médecin siège dans siège de la Guinée, la commune. Ok. Et le gouvernement qui est dans la Guinée, na orchestre ngo na makambo bele wingi sali possibilité sali lo wana la banda biso pe na bangingi to zaki na ba dynamique acha to zaki mona ki bata pe même bataki na ba ifale kaka et de musique bazaki na kata bana ngwala ko mona touchi gombe zaki bana kalina zaki ba orchestre député zaki ki ba droit de musicien chaque commune zaki na ba musicien. Mais le musique banda le comme le roi capter la musique na Kinshasa presque orchestre tout ça a succès. Et où tu caca la carte banda. Non, d'autre part, il faut archi faux. So tali que tali ce qui place histoire et musique à Congo Bandi, commune à Ngirigné, grand calé, so tali de Africa Jazz. Et ça mina 1953, encore que c'est moi dans la carte banda na 50. Il faut réflexion pour toi. Où la musique à mon monique kabona qui dekendaki, mutuna mutupe na shika commune et même qui na makama milu longa musique. Le taux qui est dans monté sur les natifs à Bandal, le barreau là-bas au milieu, au pèse de l'air, la musique, coup de chapeau. L'orchestre, les milliers de bagarres à Tegete, où il y a les logos à Tegapona Bandal. Ce qui est à Pona, d'accès, comme c'est à Pona Bango. Mais tant que l'orchestre est surtout, et où il y a la Bandal, sur la monotonie, Basuki na Bandal, c'est que Bazaba local. L'orchestre est ceux qui pèsent les meilleurs, ceux qui bandit, pourquoi les lots monnaie qui siègent à Ouïe de Bandal? Parce que dans la orchestre il fallait pas faire na kati ya Kasavu. OK. Et que le bagarre a tégoté Bandal oui, sauter le siège mon hôtel et puis ça le loque l'orchestre ni où ça te wingé, l'orchestre fallait répéter na Bandal. Donc place. Les gens mais Billy Bazali Banaba, c'est ça le problème. Voilà. Aujourd'hui c'est comme si même maladie et éthique à la caca il n'y a la carte musique.
lelo des boys qui faire na fali mona guerre musique c'est comme si ils ont tika de génération à génération tout le monde qui sur nani ba ya wata omoni wata a muta sunga Fabregas ya mingi c'est tellement Congo ba passer na bango rétroviseur ba yeba na bango wa sunga Fabregas mais nani ko yamba déjà muta na kata orchestre l'orchestre ça était non aux ana ba doyen excuse aux ana ba doyen kuta na kata orchestre oui ils ana ba situation ezali a azabo ne ba kinga na makambo yo le orchestre ezali awera mais siko kutana bazali ancien o yambaki pe na caprice ne so bi que presse ali bateau te ba no pc pende ndenge moko te OK reprendre autant ba ba koti kete boyo yemba ma mérite téléphone a pousser réflexion na ngai pona ko yemba banze pona pona la kisa bateau ba kutanga mana musique siko bateau ba posana ya pas siga on a mona héritier comme ça Fabregas héritier comme ça Fabregas Fabrice mais comme c'est Fabregas c'est héritier watana mandenge et copé c'est comme on a gêté Fabrice énergie yo pose la marque Fabregas OK ah tous a déjà la ligne énergie donc c'est déjà na makambo siko biso tesco batende ba kolo musique na ba fanatique to comment on gato bossa na le passé to comment on tala to le fait et puis c'est des malades ya mboka na biso ko Congo to comment au Sibir yango. Est-ce que le président il y a Fabregas Lelo il dérangera héritier nani lelo batunde bakanisa ndebo il dérangera lelo logique des choses Fabregas est aussi la tête na nzembo héritier yemba déjà parce que c'est-à-dire voir à mon âge héritier pour moi les autres mots c'est l'histoire héritier watana ba bandi carrière depuis 1997 moi je crois que j'ai 17 ans on a ce que tu bêta on a ce que azo bêta déjà ba bêta déjà orchestre ma fali et pourquoi ba bêta na doli ma vinga wana kibinda ko l'alliance OK doli ma vinga yana saïsa fali pourquoi pila basel ils sont le zoo bon on est autour bazali na kata orchestre passer ba bêta déjà siko bolingara siko boma histoire wana po botalisa biso kilelo donc kilelo mo ibati ba ocha berere eta ke biso toza pe bato to yebi makama musique ya Congo moi na kota na kati ya berere o ignorance ya bato baza ba Fabregas moi ba comprendre makama exact surtout que garake héritier oti poto na 2000 da héritier ça Fabregas na tanga no ça non vous t'appelle maison mère ni musicien vous péter à 2000 il faut réfléchir makama na biso faut tala makama musu ningi sana ningi kende mais cause meilleur le lobby oazaki futer ali yebi siko akolekele ndeti wa bitala kaka hérité tanga bandi orchestre ngo ndeti balobaka soit déjà na 2015 ndenge nini akenda maman kokota maman na kalikili aule parce que ata de agra siko bato balingaka nde bola muna zo sali na parcours na bakati yango ototala siko carrière so mais abete carrière solo na na pouvoir public te ma solo todo beta non combattant ou asasi bato l'échec ebele combattant affaire à combattant asasi bato l'échec ebele héritier Watanabe au Robeta Ote Fabregas a signé orchestre en 2011 héritier ça en 2015 mais héritier qui a signé Olympia dans la nyongone lelo mais Fabregas lelo nana qui na pembe Olympia mais Olympia est occasion de Paris Olympia na occasion de Paris Olympia doit peser par rapport à voilà exactement ce qu'on a tani non héritier qui négo sala makambo pas beta milulu ya Olympia ya nini so biso neto ngane ko passer makambo de pour toi ni bien mais aujourd'hui on peut dire que Fabregas a adversaire il y a poids et héritier un adversaire qui a erreur mourir qui n'a conflit beaucoup de makambo en dehors de sa musique ali beaucoup même on a quatre musique mais toi musique comme ça qui n'a pas dit et qui n'a pas dit oui on a gilet faire na fali moi l'écoute fait la scope makambo dans la scope voilà faire na fali ba oui la nini pour la quatre orchestre moko mende kenda oya wera ezalaki ke wenge kabwani nungu ezalaki awa kosaki public tala botala bena bibangi mutu mabe nakanda wana yango makambe kendeki na lolenge na ngomo rivalité o benga ote tabula na Franco bazalaki na rivalité na kibombanda so ina makambo ndenge nini ekendela ka bongo oye komaki siko ki poko na poana Franco azalaki puissant azwaki tabula ba musicien yangi kendela kibo donc makambo ni otefeza na cause OK comment na rivalité siko bati ba ko limbola ngote donc ezalaki ne ntango tabulai Franco bazalaki na Grand Calais bazalaki na makambo na bango bazomemela makambo ya musique ezalaki na respect intervalle ya 3 ans avec Folk Jazz na Africa Jazz ezalaki na intervalle ya 3 ans pourquoi tobaki baki barivalité
mais comme il y a un point qui était tant on va venir causer des taboulés bah musicien pour bakota ok jazz et comme il était vient nanga comme au salon ma be comme au salon na musicien koto e ba ko bomuselo ko wana ba kena ba qualité dans la rivalité te pe comme na ba na ko botlo ne ba musicien on a fort ko les gars OK allez battre comme ça on va des rivalités botlo ba musicien so il était mon rival quoi azali conquérant mais il y a fort na zio ba musicien ce qu'on a dans rival na ma donc guerre nous se faisait la cause rival il y a mutu nyonso oui, laissez les rivales à Solo Zaï à na JB. OK. Quand il y a clic, to Kabwani, aucun 17 musiciens, ah to Salibo. Tant on va visiter, ngai ba ki na sala. Na ko former bateau pe ba comme appel lobby pe. Yanga yaki ko bimisa bateau ko ba yebanaki et par rapport ba comme appel bateau on va ça va continuer. Donc KRL on est yaki ah d'ailleurs au sala ngai boko au bénéficier de bo. Vraiment que to ko yeba ndenge nini ya ko bomisa Makambongo, Potoeba, Kopesa, Milolo. Donc, à un moment, d'autre part, il faut, à cause de la rivalité, il y a un lolenge dans mon appel. OK. Il faut abonner à cause de mon valeur. Grâce à la toque, ça. Ouais, il y a un côté où ça dit, bah, comme la rivalité. Après, à pause, oui, à la randonnée, Isaïko. Bateau, bah, on a bimaïgouna, la catchgouna, Bebanagi, na Bakanda, on a Oba Kebo, Oba Kosala, Oba Kosom, ça peut être Monique Bakamone qui la faire une fallu. Ils ont la rivalité. Oui, la catchgouna, la chef d'orchestre, c'est quoi, il y a des choses, bah, oui, la Guinée. Nine, pour Bakuma, la rivalité, pour rivalité, vous avez un clan. OK. Et bon, on va avoir un clanté, ou un outil, pour quartier, la tête dans la clanté. Donc il faut que ça fait rivalité. Il n'a hérité de la rivalité. Il n'a hérité plutôt. Oui, on dit que Sali Kani, Nabino, Merveille, Amado, Abimarane, hérité, tout ça, il s'allie, Fabrice, je me ma passe et Boti N. Allez, rivalité musique, il faut y avoir cause, parce que Badalagi va meilleur. Na petit mais ce qui va propos ya moko na bino eza choquant a comme ko taquer mninga siko yo tokota la siko na calculer la contexte peso yana ki mutema mabela ni kama pe comme na rivalité parce que rivalité dans la conquérant nanga to uti sika mona na kisi force na démontrer que na be moto na tali makambo pe ko leka oyo bulai ke tamzo dans la majorité ngape na sali na travailler la fonction pe na PCP le meilleur ouais nous sont allés là ote merveille amado abimarane héritier zemeleze héritier après bouzo bebandi wana to ko tsona rival non auto les gars dernièrement le makambo fabrique à ça la kaya au salon ko les mais oh il y a ça la fabrique au salon de avec la voix oyemba fa bogage nana oyemba emengai na ba otavu na mata ako kangote donc ça ba kena makambo ba bomba iso kasi makambo ngo na de musique la musique de la kisi kete toza moko tengana ye mais toza na biso ba mise ba kokana raté exemple typique Nyoka Longo abandi kozala na orchestre avant Madilo vrai ou faux vrai mais tant Madilo sali orchestre gars lobby gars na 5 ans ba cachage est-ce que nous va cacher ne mona Nyoka Longo jamais c'est ça le problème maintenant faut que yé ba matin moto nyo tout temps ou taki déjà na kati ya orchestre na bon poser orchestre mo à cause la wana mais a doit cacher pour yego ça orchestre na simanyo Nyoka Longo ni ko lo bateke Nyoka Longo gars kite a robenga Madilo ma jeune talent Nyoka Longo a robenga Madilo jeune talent jamais parce que Madilo a dit il y a un parcours à l'orchestre en temps de la paix à Bajo. C'est ça. Voilà. Très bien, on histoire to comme une ambition vraiment cochité. Bah tu vas quoi retenir ni la passage dans Mbalo. Bah tu vas bagarre bolingo ouais ça les calés on a n'enga qui le musique et musique. C'est qu'il y a ba querelle là ba fanatique ba comme ba tendance mo bien mabé. Il y a haine, il y a jalousie. Moi musique na biso et ça la continuité malamu et beau taper ba tout ezalaté. Il y a pas ça. Voilà, question souka et lelo ba calendrier bande ko na biso fallait que beta na Bordeaux, beta na Lyon, ben Fabrice beta na Casino de Paris. Héritier P, on calendrier ne calamité, Félix faisait quoi? On beta pe na Europe. Bangotou. On a fallu poupa na Lyon. J'ai dit Tibongo, Yebisa Gigi. Faire go la peine en Suisse. Yebisa Gigi Moulele. Bozala on a bino bataillon. Mifiu mbabozala on a gelo te mozala on a fiso matena zala on a Patrick Matena. Bozala on a ba Charlie Kibaka Chimanga. Bozala on a ba Serge Fataki bozala on a ba Sinon Zengi. On est dans les charges au pesa vraiment fallu pour na ndenge à Lyon na ebike makamunyo tout et que ça va vraiment bien. Na ndenge à Paris à Casino à Fabrice, Diesel à London, Paris 25 bozala wana bonva yoka Doudou yoka grand-père Gauthier Mouteba. Bozala wana makamunyo tout vraiment il pesa vraiment bien quoi. Bosunga vraiment ndeko na bino makamunyo
réunion tout et que l'événement très bien nayebi que naninga Genève le sous pour na faire rigoler. Charlie Malula Suisse dans mboka na bino Fiston Malula immortel Lili Meya Paki Mabanza Trésor Ifaso héritier Ivari bino no tubozala wana ba Aimé Kacherel bozala wana donc bateau nyoto moni ke bozala wana ba Raymond Sing ambassadeur na makamuni en tout que bozala wana que et nayebi ke nyoto ezala bien Aimé Kacherel bobongisa aki presse de Lausanne bolakisa ma faire makete azama ya bino vraiment ezala toujours ma très bien aninga limemi mboka niso ba toujours ba beta Tenka 3 pays wana wazeka pa beta wazeka vraiment nayebi kete c'est retour Patrick Beckham pe na Suisse c'est retour Tomo vérité ya bana ya et espoir ya bana njili nayebi ke l'évêque c'est Kalimama otema Mélanie Yoji bozala vraiment wana brother Mavinga otema Maria Midiengi Fato Diengi bino tout bozala wana ba gelo manganza ba alegria makaya Jean Delo vraiment que bino tout vraiment bozala ba Jivency Panda obongisa milulu wana vraiment que nayebi pe Tommy Mekoso vraiment lutala motema ya mina na Belgique boya vraiment wana bo se plisa bakamoni tout même pegi kinzunga zala wana to bongisa makamoni tout Chichi Batista nayebi ke ma musique kota ngote mais pona Félix Oazé quoi ozala vraiment nayebi ke makamoni toujours. Merci beaucoup Konistar, merci pour honorer l'invitation ya bateau basengana ya mbao ya Mukwayolo, merci beaucoup. Vraiment merci encore que na bateau nyoto to balinga vraiment grâce na yo doye ba toujours à kosangisa savoir na biso parce que culture na biso et que les toujours les bosso dai makamoni toujours. Merci beaucoup, un grand merci na bande ko tout vos opportunités. Ya kolanda entretien on a exercice na za ki on a pour représenter en pour na bino. Ba question za ki ngai ba réponse invité na nga Konistar Mavinga botenir biso regarder place to monde to beti à côté to tout bordir bolimbisi be batuza bana papa moko maman bomoko nzambo asala biso ngala yo azali kolo. Ça n'est fini pour aujourd'hui, to kutana à la prochaine. Merci. Bye.